Bien, fidèles téléspectateurs de la GKV, comme je vous avais promis la semaine passée que j'allais effectuer un déplacement de Kinshasa pour les recevoir donc dans votre rubrique exposition, il est ensemble avec nous l'artiste Chikito Makinu Bekam que je dis bonsoir Chikito. Ouais, bonsoir. Boni. Dans Kitoko, Marambouteza Kitoko. Kitoko Makasi. Ouais, Kitoko vraiment Marambouteza bien. Congo central lelo ezotala yo. Kulungongo, Matadi, Boma, partout, Lukala. Ici, Mbote Mingi, donc na Congo central Mobimba, parce que je suis né Congo, vraiment, donc vraiment moi na bas Congo, donc des camps dans Vimba na land donc. Mais puis ça va tout Mbote partout, donc Kubanda na bandele bas Congo na on voit que ça tina mwanda donc na banana donc beno tout Mbote. Mbote na bangoto, Chikito tu n'es plus à présenter, natif du Congo central, mais au émergé Mingi na Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, aux attentes, il y a qu'à résumer les bisous parcours na yo rapidement? Ouais, parcours binomo boyebi, nengi Chikita banda ndule na ye a évolué beaucoup plus pembeni ya le padre ni Kaboroni na. Et puis dans ce qui moi temps na quartier latin pour le moment Chikita a la carrière na ye. A évolué moko, bon on a des clips ezo bima bientôt là. Donc bon comprendre nengi musala ezo sala parce que ba Jimmy baza sala makambo yo le big manager Abraham ba yo da charge makambo ezo kende ito quoi. Comme on a besoin on peut ça autant obé la batu na tout mais Chiki ngana mona de binayo na concert ya Bandal tu étais trop petit bon petit par rapport na biso na to biso so ba mike mais aux agib namgo sentir que jeune mona mora muke masali marambo asali tango bandi carrière malamongo ba poto marambo belé Chikito enfant chéri à faire et Chikito partout donc ce il fait rabia mais ma 3 personnes na poto Chikito foazala bou Chikito alongwa motif ya de part na c'était dit à quoi? Donc, par rapport au moni, ndetsinga na botama garçon na koka place pas problème et ça te so qui na bande senti place on a l'aise franchement non ça na te do le wa na place mo boyo mo des autres mo ezanga na mi ben na nzoto donc Chiki oza exposition photo solo là ba tu vas comprendre tant ozolo ba ozaki à l'aise te faut olonga malamoko mais moi je me rappelle paix à son âme leader Kachama to vanda une fois na bovant par ex-président on fait rigola faire tout na ndeko Freddy Marka ozalobi na sala ki le ki wana nini pas longa mouvement et ça na vanda ma benae tant lobi ba problème monte ozoko c'est la ex-président no makam bon na ko seli moto problème te to na posa ko c'est la moto problème te les até ba problème ceux qui ko boy so na bandenga mabe bon du coup na bande ko se sentir que na sala makambo na nga na ndinga mabe te parce que ne to bota marabo na banda ko na biso atana ba parents na biso mabe na malamu isanga te donc na ba palin tout ato moni que immeuble o eza danger ndenge nini o château o eza danger ndenge nini ba ozanga ta problème à mukete donc eza non normal parce que tant to koida na mokilo nzamba lobaki da to ya okuta mabe na malamu donc na sa famille mabe ezanga te bolamu ezanga te Chiki c'est pour la première fois na yambayo mais il faut pas ça tout le temps comprendre non mais mon polémique pour neto solagi na manager Abraham Mayabi donc hors du commun non mais mon polémique mais na 4e mouvement tu 7 tu roulais ML aux agina Hyundai à rouge à l'époque je me souviens encore vous arrivez bien donc bah c'est ça 80 gouttes kolobako tout est Chikito beti be façon on sentit que makambo ezali donc Chikito rien ba quoi pas mati madiam on sentit que Chikito au solo là maintenant on dit ba problème à mukeza là c'est problème au sala musu kete olonga na parler na bino mbala moko mbangu on a évité sorti le lola la rana bekso ba wandola pas ndenge yo zalaki bien non ouais nazalaki bien pe naza bien non chambeli na potate to sunga na siko na bongisi Chikito alongwe pour asala disque. Je t'avais suivi chez mon confrère Willy Kaim na pêché mbote grand frère propre au lobby na osala maramu na ngai naza takinga na zonga rasimate na kana aussi lelo extrait wana oza takinga zonga rasimate par après Chikito azongi papa Hervé au mona été to benga ngeza faute ya jeunesse to eza imsu sentiment mongo ekumba kyo na babiloba loba wana et pesi msusu esika oyo zake esika oyo Chikito fala zalate bon nazonga kite ke nazonga pour libérer l'orchestre nazalaki na makambo na ndeko sala na papa Hervé mais on obi taking ozonga simati mais ozonga ki quand même non nazonga si longtemps obagi batikala bazu banzembo ba échapper bazu banzembo yosi nazonga na orchestre te to bandai ko sala nda faire moko faire muzaki nini ouais to zalaki na disque auto linga to préparé mais moi ba lui bika place bat baza ba problème ezanga raté ba tumsu ba sepela na ngote bani tout ça et boté pe moi jalousie moi trop et moi benai moi ba makambo na moi belé quoi ma décision nous avons un jour au regrettar raté na ba décision na yo
On a eu la décision dans Mbangou te pembe na Jésus de Niance na vanda ina 11 ans na ndindo. Tu es logoté. N'habité non. Ce qui le naza chikito o bato bazoye banga lelo eza parce que nazo ki time sala. Financièrement yo lobi ah nino bona nga na bakar bani. Ezala ki sérieux wana. Bon ko na makolo. Naza pe makolo te Si capé en plus. naza pe makolo te. Dans mon account. Bon na te yana ba bien matériel ngana linga olobela ngote. Au moins les minutes on a robando olobela na komisa te yana mais musum tana Bugatti square na otala na palais. Square o bulele ngani. So na bandi yo gangela ba te yana ba ni tout ça. On a gagné les ML, tout ça. Ce qu'on bateau, ba Bugatti, ba Rolls Phantom. On va y arriver chez qui? Tango Zongi, au Longwe. Donc, ça juste rare, tous alentours, te faire comprendre les bâtiments qui au Longwe, au quartier latin, au tellement qui n'a monde mobile, ok, pas le patron de la musique africaine. Donc, bâtiment sur Baïbi qui était un chiquito, ce qu'on avait dans le quartier latin, on a plus qu'écoute tout le monde, voire même qui était, n'est pas grand prêtre Fali Bazala, n'est pas Cindy le cœur Bazala. Du coup, malamu chiquito dans le temps où aux asous dans le quartier latin, instabilité wana, c'est dit à quoi papa? Au ça la disque, si il faut expliquer tout clair, aux asous dans le quartier latin. Na longwe te mais nazo sala album. Malamu simela Fali, yo simela l'autre, le bague était na benda ni na longwe. Nazo sala makambo na ngana point na ngana anglais na ngana. Aux asous dans le quartier latin. Non, makambo tout na sola qui on a na guada. Na komela ki eke chiquito au sala plan na bani tout ça là. Chiki, moi na à ça l'effort ils ont besoin studio na yemo rafouté là. Est-ce que en son atteint au sein à biloko na ndaka ba botinae? Ma ko beta pe tout aketa là bas. Tout c'est bon mais papa botia na compte mon ami aval ça on soute. Mais kasi on a singa sou. Mosko ke yo sou na quartier aux ali soute. Oh. Et la qui solo ngena na famille so suis palin, olonga na famille. Aux na famille mais aux sou na quartier la tête. Na longa na famille parce que palin na bino etikala palin na bino. Palais Nabino Etigalara, Palais Nabino, merci Naya Jérôme Landou, Chadra Kungu Mangou Malé, Tali sa chance, Chikito, continue Malé Malembe, au sala disque, au Nganayoga, au Yemba, ba Maître Impo, au Yemba, ba Sébastien Kungwa, Tissewi, au Yemba, ba te belé, je dis chamon na nango, ya ki vrai rumba, ba masanga ba filande ba betela yo, ba roko, ba boake la yo, disque kitoko. Disque ngo, et bima kite, au sala ki au sali, tour option aux huit, est-ce que aux alapena, na makasi? Il y a aussi les Sanzela na aussi na suka. Déjà on est dans les bons parce que na minute on a travaillé na ba manager au Bazama Makasi, on a travaillé na manager na Abraham Bayo et puis hier tozani na Gishasa awa. Tozasu na manager moko na niveau à Londres, Lina Love qui makambo pena eza pena kitoko quoi. Makambo eza bien to préparer pena makambo tout eza kitoko donc disque pena eza dans les bons. Disque eza kitoko makambo eza kitoko. Est-ce producteur mo razali? Bon na minute jusque là to travailler na ba propre moyen na biso. Tobongisa ma mboto mais producteur ouais et au ça biso bien ceux qui tozi producteur mo ya bien OK to évoluer to ke na makambo likolo na niveau esengeli pena quoi. Et s'il faut retirer là mon carrière non qu'est-ce que tu pourrais retirer par rapport à parcours na tourner au tambo? Par rapport à parcours nangai bon maman le ko retirer te rien. Obi Rien mon souci mon fay pas dans salon mon salaire rien. T'es beaucoup plus tellement na ki bon ça met trop na linga vraiment ko ta vraiment ba erreur vraiment trop te quoi. Moi ça me na liloba. Non, ça me qui bon parce que imagine nga déjà la qui ça nga force nzambe. Qui mettons dans le biquetin faut longo là musu sur le baquetin décision musu ngo trop tôt il fallait pas dans zéro non moi muké ma musu fait pas dans ça lango ma musu mais na comme na longo là musu moi impatience mon robot par rapport il y a vie dans artistique. Non, nga vraiment dans la patience sauf que ba combat to kuta na on a vu au moni vie eza combat. Beaucoup plus surtout dans la vie na biso to luka to koma bani on a posa aux à la star ya munene na monde c'est ya normal okuta pona nga na monde ngo eza normal okuta na ba combat mais na sala effort na lité na ba bagarre wana et puis na gagner on lité na ba bagarre et puis au gagnant aussi ko programme et kozala ndenge ni za disque et bimi après au sali recrutement bengi susu bana batu to izara juste kara Chikito yemo na yemo donc Chikito auto bimisano nous bonne année single après de toyo le bela makambo album mais na minute to travailler na groupe d'accompagnement to bengi ba masaba accompagner biso parce que nata on aussi ngami ngami soutien parce que non to comme une fortune te pena ya gérer pena orchestre pena ndenge singara de pena to mona ba orchestre ba OK jazz ndenge zala kala ba
na minute roi notre commune niveau on a té to bandisika to bimisana no office na biso liboso ba fanatique ba consommer donc mona lombara donc bana ba Congo donc Congo mvimba donc beno soutenir artiste beno donc moi na beno vraiment surtout na Congo central ceux qui natali vraiment que papa gouverneur na biso papa tout matubwana avec beaucoup de respect biso toza bana na yo donc yo ça le roi papa na biso vraiment na kati ya Congo central biso ba jeune tozo de brievi ceux qui ont équipé au sunga biso soutien et au sala biso bien ba jeune ya Congo central au prena que yom dem tozo encadrer biso et au sala bientôt évoluer to réussir donc et puis na bo sanité papa na biso procureur Chamalazo landa biso na PCP mbote donc na ça pena na poser soutien pour makambo évoluer pena bien. Makambo evanda pena bien Chiki, on peut parler mais ce mutakoti Chikito mais c'est Chikito to yeba na yekaka donc so o pesa biso mon opportunité to comment ba monswa munda bosala tina esika otoko mais ça la bien makasi. Ouais. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Souci, na mote mananga, oh trésor canol, yo mote manangai. Nga shiki na sala nini, pona kuta souffrance costa mulenda kuta bomengo. Eza mystère nzambe, Abraham Bayo, eza mystère nzambe, Nzombo Faustino. Papi muyoyoka, tosha please pas moi, ngaye. Na ba example ya balingwanga na yo matinzobe yo ne sentiment nanga mama trésor canol t'avais katanga loba ya biso tokende liboso tika bango baloba ya biso tokende liboso ata basali pungwe bakulutu baloba boye nzete ezangi mbuma babambaka mabanga te o kokerance pe na mokili oyo jamais baswana kana moto leki niveau. Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Céline. Leke. Awa pinzoli nange tangi. Oeba kapia kizali bandité. Et pas ok bonne continuité d'amour. Mathieu Madiam et Dima Kouti ma reperche. Nalela kayo motindo nini ngayo ngawa souffrance komi kolekela nga natongela yo chateau na motema ya bolingo ondima ngai te Mathias Gola oza wapi Jamasunda Cécile Bilonda Guerre VIP asiatique okomi singa na linga machukwata Edite danga bolingo nenyo kolinga mutima na zonyo kwa mama tie madiam de yokanda jipe kabongo kile saveli pasa bambongo sokyo keno vraiment kokanga ntima te na wasuka ya nini kusio makusi kusko margelo ngebimaki te mais na mibwaka pe na kati ba fanati bo kompana za la shigito mnaemba munwe edombu zamba kadiki beni apena lela ina monoko mboka vraiment donc yo po pena que papa toi comprendre pena que Chikito mona Congo central et mona boala vraiment donc munwe edombu zamba kadiki beni shikia salini so bolingo bota matana defo ebi mi morne babeki na somba kina kabi Blaisement Pouya, New Rex, Benoît Zekou et Claudia Chibangwe. Na salut père ta maternité à Bolingo, Kevin et Makambo, c'est les moulots pour le lu. Ah, Chiki. Franchement, tant au Yembi, Nayogi passe dans mon thème. Mais question est l'inga fona tout na yango Chiki. Pourquoi aux élèves non tous à l'encadrer tant au colis pena ma caille c'est pour bimi ok trop tôt non bila âge na ngamo na ok na mineur ce na bio za mineur na kosi mais par rapport à la musique aux anos mineurs par rapport à la musique oui on me soutient le bazar ko koyer ko la pemena bakulutu bo ba yo ba c'est ko ba 2 ans na ba orchestre ngako na sali 14 ans na musique. Falo c'est la mouké Chiki ba voir ba corde vocale c'est bon nzembo pena yo moko Chiki to mi nzembo ya ye moko Chiki ya yemi chamo yemelaka Sébastien Kungwati banzembo bon donc on peut mettre dans les padres on ça la bien yo sko lingena longa agini na solo wana auto na question te pona yo polo souffrir le longa tout non na ba question na tuni yo lingena longa na agini to na sa carrière na agini par rapport il y a temps où il fallait oser la nanu sko yo lo ba innocence apprécié
Wana tu une question. To sungana. Nalobi to sungana shiki. To sungana shiki. To sungana shiki. To sungana basi. Papa chéri Binadama. Azale président orchestre na Agine. Ya wenge. Chéri tanga longa asenga sous passeport te pour ba pesa ba feuille vierge oyebili solo. Te na tout niot. Non ba maramuni onso. Yo olonga orchestre la orchestre mais na suka nango benga extra pour senga passeport c'est okokaki nanu te. Oh, nasenga passeport. Ya passeport na ngai c'est normal na c'est esa identité na bi identité na nga. Faut ça la poche na partout na zo ki boso la police tout ninga na. Il y avait des possibilités tant que au longo c'est que au mikoki déjà jamais au longo papa tina nga dra na nga na nga parler non. Nga mona kende ko zo passeport na nga parce que c'est identité na. Zonga ba feuille bakata. Ya papa oza journaliste na ebiki otanga ba identité mutu za maboko na mutu faza identité na ye moko. Passeport groupe ça là qui. Non passeport groupe te passeport na ngai. Il y a groupe ça là qui. Passeport na ngai nga mona ça. Il y aura pas na G7 on ni passeport. Oh. Passeport kala wana te et comme aki pena ki mutu fa ça sera passeport na eta ki ba grand garçon tant ce que zonga ki ba kati ba feuille réaction na yo moni kete ana cocaïne te fena za na mwandambo yim do kata ki ngo don na posa amna lo banazo kosa obi amna lo bana peut-être oyebi mo do kata ki ngo tomba be no ke me shiki tango yaki leki nango yaki na passeport te obosani donc c'est yo zala parmi bata ba complot o ba ndo sa ba complot pour na shiki amna lo ba shiki ngana yebi makambo na te na yo yonga pa na il fait passeport après ça m'a belé. Mais c'est normal. Na éviter ce qui question en aura toi ndo bandelo parce que passeport oui ça la et pas nangai. Ouais, même yo identité na pas na so na poso voyager identité na faut ça pas na yo. Les deux a malchance pour na yo to eza sous incompréhension na ba orchestre aux alarmes sous ba foutem sous na moyen de singe pour na quartier latin yolobi ke osa maramno mo bimai na claustra talara sko muto bima na claustra père dae non assistance à personne à danger. Chiki pena benga tuna wo allo chiki olobi nini mais yo ngana marambo wana te. Non peut-être imagination na yo. Moi je suis formé, je suis au Congo central, mais Maramouté les Gelanga na Congo, je suis toujours connecté. Avant ça, ma comme par rapport au projet, na côté il pénal lettre que non ça va faire nanga. Tant papa Koufaki, paix à son nom ma papa, et si au Milongo là qui na orchestre, c'est aux ala qui na quatre orchestre. Et c'est na longo na ebisho que Kofi longo. Qui aux asu na quatre quartier la tente. Tika ko comptia, Chiki s'il te plaît. Yo kana bisayo. Oza na quartier là te, Ozana quartier latin les sous-soutis. Na toute une question boy. Tango papa akufaki. Est-ce que ozalaki car na quartier latin toi on est dans sala marambo oyo o sala lelo. Bientôt respecter ba. Ozo respecter ba to fingi bango te. Na kufi nazalaki moi un peu stressé. Et puis na bande ko gérer makambo ya libota na ngai. Est-ce que ceux qui perdent nanga kufi est obligatoire faut quartier latin kunda papa nanga. Tu étais dans le groupe ou pas? Famille nanga ici ko bakolo yé pas na ba parents na yo ba botaka e. Azana bande ko na e. Azapi na bana na e. Tu étais dans le groupe ou pas? Mais nazana quartier latin. Yom do longolinga. Chirito. Oebise nga pato bande mission lobi Stanislas l'effort longolanga na polémique. Eza polémique te. Vous comprenez? Tout cela te. Et mususu oza ko se méfier par rapport à maram tout monde. Polémique te mais tout cela. Question nanga simple. Question nanga boy. Munde na sa carrière nanga boy. Pona za la chikito. Bato balinganga pona travail na pona musala. Onga na salara. Donc jamais bato ba linganga so na yepo na loba eloko mongo boy pona grand prêtre Agbada to pona faire ego la Jésus de nia pona jibe. Uza to pona fabrication to pona héritier. Ngai ne bato ba sepelaka na chikito. Po soki na simbi micro na salara bango musana bango bien. Soki na zali boso seben ki ba che musique si mezo betelanga kitoko na robina bien post public et sepela yango ba sepeza public donc na za intérêt mo teke na bando beta masola ba toto beta lisolo ya bonne année lisolo bonne année c'est bon Chiki s'il vous plaît na yo n'accepter mais faut to meka mo mke ko éclairci ba tout tango rene ko finga ex orchestre na yo pour na quartier la te wana o pour ça Chiki toté donc même marambo ya ba garde à vie marambo belé be yo na ndeko no merveille mbote na pesi mo to lobana ba vérité mais to ba vérité ouais on est to lobana ba vérité la vérité on fout on ani oh bon on a posé foutanga vérité ça mais c'est intérêt que nzamba loba photo ça na vérité na mon manager et pas tata nzamba photo ça na vérité on a préféré vérité foutu wa non ange gardé mais comme na bolo na côté bolo côté
Non, na kota yi bolo côté. Juste étant on a kenda qui na parqué, to les cas qui na garde à vue. Après, bah si bah non. Mais c'est normal, et ça tous en a quatre il y a bureau il y a l'état. En attendant bah sans bisabi, so boza on a nous on a. Trahison le bossa. Obi, oh trahison ni. Même soyez na zaï faut tu vous ça na sala yi mabe balinga ba kanganga, mais ça juste ba bi que oui, Chikito moni toutes les vérités n'est pas bonne à dire par rapport au qui est engagé, mais na ki bonzambe pour ngai vérité ça bien. Naki bonzambe pour na vérité ça bien. Un grand merci comme ça. Na manager Abraham Bayo, ça veut dire que Chikito a une équipe costaud, donc je parle avec le manager depuis le Congo central. On se fixe tant que tout c'est bon. Artisan vraiment à travailler dans le professionnalisme. Merci comme ça na Arline Faveur, donc espace la patronage chez Chiguettes, Bambo Tebele, sans oublier Peter Kamansong, Igwe, tout ça. Meriba Hotel. Ouais, Meriba Hotel, hôtel ya munene vraiment la carte c'est vraiment Kinshasa vraiment la carte ya Gombe. Vraiment na profiter pe na pesa Joël Tamou kazolanda ngai yena ya Alain Tamou bazolanda ngai na pesi papa Constant Mbengele Mbote na pesi maman Monique Mbote makambo eza kitoko. Maintenant on va se baser na single no egobima na Mikole Koya eza bon appétit. Pourquoi bon appétit? Bonne année. Pourquoi bonne année? Non, on a quatre bonne année na zolobela histoire il y a histoire comment Chikito ala linzala na bonne année. Linzala ndeni. Na la linzala na bonne année. Parce que Lubu na tchela ki mutema nali na bona ne ba pesa ngo pa bato mususu. Lubu ngezaki nini Chiki? Ezaka monde love. Ah. Na bien. Oula la ginzala po mère a rendez-vous fa ebo na Meriba Hotel mais mère a été intersco de uchaki ba drink ba nini pesi contretemps. Non, pour na bongo te. Pour na ndeni. Donc chéri mon boye. Mon mi wana na lele tellement fort. Na lele fort na kana isko na kana isko na bala ina vie. Sikoyo par rapport à projet d'avenir et tout mais n'attend oyo kaka ke o ba moment on a boulayi ezala ba moment merveille oyebi o ba la mokolomo journée mo ya plaisir parce que intermère oyo ba ndochela mutema et comme ina ba temps wana opesa ke ba la rekoki pe na mambutu intersu bolingo na yo wana a changer na efface a comme ina opesa on pas mutu mususu donc comme pe na on dirait que ya boyo atiki ne yo yom de salaki au salarié est fort pour naïe. Ma préférée na mutu nemo bakutani naïe pour peut-être à conseiller à promettre le romo boye. Ma bossa ni ke yo pe no pe seri la ya mutu ki quoi. La mutu est-ce qu'on me dit Joël Chibangu to nani? Obi? Joël Chibangu to nani? Mutu ana bona mutu oyembi pour dans la claire. Na yembi ni Shaki Bibi la patronne de bien pardon eza ce que mutu ala linzala aye ko lela epa la patronne ni Shaki Bibi ata la kanaï. Vous en quand Chiki. Donc d'ici là le mois prochain déjà bozadia clip nango déjà kalaté top teaser déjà top son mocha donc makambo ezala bien quoi sono na la linzala na bonane na kosuka wapi na bapiaka ya janvier monoko ekomi na posa ya biloko no kutu naliaka te na oyo nalingaka te mvula eindi esengo pona basusu mawana ngai moto ndakuetangaka ngambongo na ngai ya pasi na miprivaki na nyonso napesaki akanga kabela somba na forme nabombaki kamwa mbongo ntango eyindaka na poko atobima nzambe elubu nakanaki kolia apesi yango basusu ni Shaki Bibi na telengani ye kwanga ezangi eloko ya kolela ngo nakotaki na restaurant lelo pe bato malewa bachamwaka ni Shaki Bibi na zangi sengwa feti journée o moto nyonso asekaka ngananu nakoti te mvula ya sika pona nuna moni yete panda kote Junior Itomale pétrolier Abraham Mbayo Jo nzongo mbongo na ngai ya pasi na pesaki ye tala monani te lelo nakotaki na boulevard lelo pe bato malewa bachamwaka ni Shaki Bibi na zangi sengwa feti journée yo moto nyonso asekaka ngananu nakoti te mvula ya sika pona nuna moni ete oye pasuki zelo kwa pema te pona kanga motema susi nangeliki mwana oyo alati te na bonane nisha nateli miswe ni Shaki Bibi nanga mokolo bafetie
Ngakanangeza plus que motu koye kufi kutu babengela kango mécanicien kasi bolingo bako bengela ngai nani pasi bolingo ezanga service ya dépannage pasi bolingo ezanga service ya dépannage klenini ekoki odesere susi na ngai shikito sheroyo to umeli na yete mwana oyo alienga bongo tu mawana nga na lovie ye mukie Poussana et Silla quitté, vraiment quoi. Non, franchement, c'est du solide. Fidèle téléspectateur, je suis en face de l'artiste. Nao Sansende, artiste Aza s'est déchaîné. Ouais. Jérôme Ngando, Jérôme Lano, il y a Jérôme Lando Azola Nangai, puis il y a Bossanité, Gassimba qui a Zota Langai, et puis Abier Papi Mayangi, Azota Langai, Bambote, trop quoi. Et puis il y a Bossanité. So bolanda biso shigito mingi mikolo pe benfo na eza trop na GKV TV donc on a pena mikolo clip pena na ebité quoi na ebité bozwango vraiment wana. Merci clip bozwango donc grâce à ba ingénieur Roni Hermat pourquoi pas grand prêtre Pichou Atuma Benzema donc clip a shigi fe betara na sengi bino ba konzipo talara j'ai maramné ngwana shiki c'est pas ya papa gouverneur toza pena ba jeune auto bagarre tout le monde a un OPM sous qui n'a pas province sous na kana moko na biso na Congo tout le monde bena ki a utaki province gouverneur na bango pa ochaye mo poa biso ba jeune auto bimalelo donc jeunesse ça venir ya lobby bon me ka ochaye biso poa yo sala biso bien na za pena mwana ya ba Congo donc ex ba Congo central donc ça l'a bien vraiment son avis soutien pena ya papa na biso parce que moi na soki asuki a rôle la papa na eza normal on a leli et pas ya papa na biso papa tout matubona talaka nanga vraiment quoi. Bien, Chiki, non ça l'effort ya yoka banze monayo, banze monyo so na yoka bimate mais ou ça la chance c'est bon, na okipe o bestre na on a carte temps ya c'est bon. Au travail na banani comme ba parolier, vous en baza na ceinture. Ndeti bonne année oyo to travail qui on a Gilio. Azana Kenya, aza parmi ba artistes et musiciens pe orchestre nangai. Auto travail na bango. Donc makambo eza bien et puis banzembo musupe na travailler na ba parolier mususu donc ndeti nzembo ya nzembo mona ya Benoît Zeko ndenga mo na konna yo moko misko shiki banzembo oto yoka neti ba C8 o yemba et bima na ngosuté to ezaki juste kaka parce que disque on est allé disque mon piraté écoutez na ba combat tellement belé mais il y a quelques chansons ezana kat o ezongi kana disque oyo na banzembo esika e balani mariage wana cortège wana yango te osas ko makambo ndeti ve nanga kongwati Sébastien Nzembo neza na kati ngani nga parti oyembo lobi monoko yanga me maloba yanga ite ezande pas ezolo bana place nango ebishango soso monoko nanga kasi maloba nanga te émotion dezolo bana place nangai na panzi garde o eza susu te personne humain azolinga ngai bolingo yango moko personne et comme love ngai. Je suis au firmament. Mosikano Sébastien Nazalo kola prisonnier sans visite. Azobeta makala. Tandis qu'azana ye innocent. Akwela ber. Pembenino kongwati. Je suis comme un enfant adopté. Namaboko ya reno yo asimbata mona mokote. Quelle bonne chance. Junior Itoma e bolingwe. Sébastien kongwati. Naboyi ba conseiller. Et par la sentiment na yo nazan de maître nagère. Na plongé plus profond, bon on a cliqué si kaba commis extase. Tozoa volto pumbo ensemble na die Cupidon. Bilengyo sala kanga soki zalaki na compétition. Nde bébé nanga obimi première. Na gagné ata 10% Salvador Maye. C'est inutile au bout de mon singi place assez soulagé. Okozwa rien soki obomi moto ebike akrakayo. Ekenda bato etikala bato. Oyo kosala nanga yomoko moto koyeba bébé chic côté sanga église au milieu du village totika bolingo na maboko nzambe ala mon petit jardin disponible pona yo poya kosala tourisme kati ya motema okanga yo emanga libende ekanga bolingwe
Merci. Nous avons tout la biso à Paris. Donc, YouTube, Bongania Média. Donc, Junior Banza, vous êtes déjà connecté. Gino Tchébilele, donc vous êtes déjà connecté. Tout à Paris. Donc, Massalangai, Azana Nîmes, hier à Nîmes, côté Morona, donc Massalanga, Rigen, donc Rigen, Beto Foi, hier à Nîmes, donc côté Morona, Rosivan ou la Patrona, donc Mambote Belé, Sigabo Rolanda. Donc, il est en face de moi, l'artiste Chikito Makino a expliqué. De bip ici oya komeli vous comprendre mais Chiki par rapport il y a musala oyo sala carrière nayo et puis musique nayo bon pesa yo chance na ndenge oza Chikito otoyebi Chikito jeune moko doux calme abima na orchestre G7 ake na quartier latin a osala nzela na ye ba pesa chance par rapport ya wana to ba pesa chance mususu nanu bayoka yo mon côté et msuna nzimo mobimba donc chana yo moko yembi yo moko ba pesa chance na de na paramètre nini que Chikito non to yoka ite to yoka ye to Chikito to yoka déjà ka wana bon tozana ye kaka. Bon, par rapport à Onanina Bimisa, non, c'est vraiment beau soutenir par rapport à Oyeza Katsinanga. Ouais, vraiment, non. Public yokanga vraiment te na ba chana nga moko ya Chikito par rapport à carrière nga bo découvrir pe o ezala kati na Chikito yo na zo senga bo accepter nga bo yamba vraiment na mitema na bino na matoyi na bino na ba télé na bino et ko sala bien bo zo ta ko yoka pe ya kotala po bo comprendre boulot ya Chikito bien et puis bo za décider musala eza bien to sala pena ba produit mo ya bien po bo za certifié et puis na ça vraiment na poser soutien na bino souci na nga pe vraiment on a tapé sous ba concert rebelle ba to ba comprendre ba ouais et ça l'a pena bien ba vient na biso ba bet ça rapé kuna et ça l'a bien bo so pe Chikito pe pour comprendre oh ni na sala ouais Peter Kamasson makambo vraiment d'être solo li pena et ça l'a pena bien que Congo Central peut découvrir pe Chikito Central peut découvrir Chikito tes relations avec tes anciens les années nini mutuno pena kati zalaki Nicodème bozalaki mettre fois au senti que boza le bozalaka ne bozalaki to ya mususu marampe comment ndenge comment non moni tant tozo travailler place moko bato bo travailler ensemble donc de temps en temps bondo na occasion on a tout le temps parce que so boye boulot boza ensemble mais mutu mutaza na boulot na to na coin na yo donc comment que peut-être to bien na téléphone ou soit to kutana quelque part dernièrement ton azala na day Nicodème agi otalanga le salaire bien na mona Nicodème mais salaire bien beaucoup plus ndeti na la batebele ba benga ngai misuspe ba yaki ba misubi bazoki ba tante misuba bazali pe libanda bengo na ninga libanda bolingo lo bate kende vena biso mko bongo loba batu nyonso ba robengo nde batu nyonso ke balingako mutu muso azui alingako mingi mais peut-être azanga crédit robengao mutu no bono sané ba guerre na kata mouvement mutu bono signé barando Freddy Makola Mark House te Mark House na tio sané guerre te no guerre na ninga gete so ba bi yindi do bino ba na ligne d'attaque so ba bi gete yindi donc Chiki fa bima Mark House fa bima pour défendre le mouvement na bango mutu no mutu azana tanda ile to makambo na ya peut-être aza pe charger na makambo na eza na normal Chiki aujourd'hui marié pardon Chikito lelo marié non Chikito père de combien d'enfants non nous t'aimons roya donc c'est toi qui n'a rien est-ce qu'il n'a apprécié non ça cook sinon mutu question Chiki na bima apprécié na tuni botango kendaka ba poto zonga ata mona mongo rien non bien na robota ka te pour na sentiment robota ngana robota selon ngana o sai la calcul la vie na ngai oui na moi si na ngala parler na bali na boti normal par rapport na kibonzambe obiso to zala nango m'arrêter mes copines quand même azana obi copine azana ozanga te na pesi mbote na otanga kombote mais akokoma pe na place na ndenge zala ndenge ba mama Benita Biosha ba koma vraiment ba latsa ba oli bende pa Abraham Mbayo donc simba na bien au chose aliment combien pourquoi une question répondez au chose aliment combien oh est-ce que une question Chikito au chose aliment combien pourquoi ni aime sum ngobe ay ngosombelelo akamela yo oui bagana likolo na ngai ça pas pourquoi 42 ah non comment qui est loin sigoyo laisse-moi c'est là muke s'il te plaît 42 secondes ni lokola quelque chose au loba ou la ta chaussée mais comment copine olinga mingi au loba on na TV maza mwasi na ngai bombier alingane mabanga te
Avec les artistes, c'est toujours compliqué. Merci Altamaïta, princesse Guégué. Donc Altamaïta chez Sali Chiki. Merci pour la makasi bossale na bomana kin na kin donc Chiki toye to solo ina étant normal. Merci comme ça na Dimitri hein. Donc non, on va maintenant prendre le temps de parler ça. Donc papi maing bazan là bon. Ani habillé mais so to solo li pena manager ay to solo li roya na yo. Atana bakira no beta mama mike kutu. Mama Miki, donc on va to solango ya mona sorte banin toyi au sala donc Chadal Kungu Mangu Malé Talisa Chance maison AK à Willow Star Masalanga donc tous alaga na bino Mama Kitoko Maman Nadine Maté à marché central je te salue depuis ta résidence sans oublier vient Imam Nzwiki ciao ciao plus qu'un démon ngana ndi marapo na yebi oyo zali c'est langa bika moi ciao ciao plus qu'un démon Chikito tous un mois temps il y a au solo là makambu nyonso carrière ndenge to loba kiango et aujourd'hui s'il faut batuba ba retenir passage na global vibration lelo ya motuya et kozala nini par rapport à passage dans l'émission lelo qu'est-ce que les gens peuvent retenir de l'essentiel pour toi l'artiste Chikito bazala bacha de na mutu kende tozaboy artiste na biso Chikito. Ah, vraiment au salanga bien so boule pena ki oui artiste na bino bolinga mingi Chikito au sala œuvre nae pour na sepeli sabino bozela on pena mutema moko boza décider par rapport que na kati album goya to yemba bateme belé to yembi pe par rapport à déception hein to yembi pe par rapport ya bato pena bazo à jouir na monde da love quoi donc tout on se retrouver vraiment donc makambo eza bien quoi donc tout on se retrouver. Tout a retrouvé titre disque Ezanini. Bon pour le moment non to le bilan après mais pour le moment to le bilan beaucoup plus bonne année le roi yango déjà musale sili to lino to le belé après musale yana sima donc bonne année le roi sili nango déjà bozo da clip nango bozo bonne année featuring pesa prévu ouais na 4 ezali 2 ou 3 mais to le bilan non parce que non to sale monter ah merci. C'est bon, fidèles téléspectateurs, c'était pour moi un réel plaisir de lui recevoir aujourd'hui, Chikito Bekam, donc Makino, autrement dit pour les intimes. Donc artiste, merci pour la disponibilité. Donc Tozaki Tanya Solo. Merci à la chaîne Abisso, GKV TV, et puis merci à Yomoko. Et puis à remercier Batutu Obazui, Bato tout Bapesi Bisso, chance à Rota Abisso, opportunité à Rota Abisso, na TV na Bino, Obazui, Benatan Abino qui bota la Chiki. Merci vraiment, à la prochaine fois. Émission est à la boue. Le roi les en exposition. Donc juste grâce au notifié passage nayo que Chikito parle cas qui ne tous na ba Wadoman, tous na ba Son of, tous na ba Malta Mengi, tous na ba Jean Kiala, tous na ba belé vraiment moi accent c'est vraiment. Donc non juste rata comme nayo Chikito Makino signé nayo juste passage na espace na biso ya exposition donc rubrique ya exposition Chikito Makino a notifié qu'un passage na wana et puis dans le plateau et maïma nayo pour ba comprendre que vous appelez un chanteur. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette session, fidèles téléspectateurs. Merci à manager Abraham Mbayo, motona coccinelle jaune. Donc merci à toi manager. Merci comme ça. Naya Jérôme Lando Motoyambo. Merci Vienanga. Merci na AG Levo, AG Fulangenge. Ba Vienanga tozalaka na bino nyonso donc Levo Fulange. Merci à Dimitri, donc caméraman na biso ya Pembe ya Kitoko na biso. C'est ancien père Mulumba. De loin, je suis toujours de cœur avec toi. DT Gelor Ntimba. Merci Chiki micro yango. Atamwanda munda muka to zo bona ni mwanda mdesala biso bien. Bonne année dato yemba yango to ki atane loko mususu. Bon pour na swa bala nakati nzembo no imbeza nakati ya disque misonde mona keluli moteme boti bolingo c'est vrai pesimono komaloba loba e netikaka ba black malobe pexeo e pasoli motema bolingo e bandiye Nzambe papa akela mokili motindo na motindo akabola ba respikolo bilongi ba comportement apesa dona moto nyonso moto na moto neloko na ye moi plan na ye moi bon na ye moi loko na ye chéri na benga kayoni na ye po domena ko vibrer bato eza ton principal Nzambe apesa yo pakolanga mosielu no na nzoto ye nina ye changa kurai
nina changa kurae ningisanga inzoto changa mosielu na koma swabala na porta bolingo na kota swabala na corridor à paradis na sieta swabala oh. Merci.